Bonjour, bonsoir peuple congolais, n'allez écouter Nelio. Nga mama Sylvie na eli susu. Koyebi Sabino eza ma mingi pour le peuple congolais. Ma penda ma vraiment ma case. Parce que congolais na habité ceux qui ba sala bino ndenge nini parce que eza ba msu bazo comprendre te. Donc msusu ba ye ko bundela mboka te. Ebele ba ko bundela ba poste, ebele ba ko bundela ba pouvoir, ebele ba ko donc ba ko sala mambo ezanga tina na kati ya komba. Au moins netinga mama Sylvie na yaki na komba po mboka na biso ezala libéré, vie sociale ezala malamu, éducation bana ezala malamu. Autre comme komona entre biso na biso ba congolais c'est triste. Nga mama Sylvie nazaki invité na Pariko. Naaka combat mtamanga na combat zate. Soki na moni côté o ezotambola malamu, na kolanda côté o ezotambola malamu. Bino le bokendaki na matanga Tisekedi. Ngana sele bino video te, na bengaki mutu te, na fingaki pe mutu te. Mutu na mutu aza libre. Na place o yazo se sentir à l'aise, azala na place wana. Ngai na ponaki na Pariko parce que na se sentir à l'aise parce que Ngwanda aza mwana mboka. Moïse Katumbi aza mwana mboka te. Moïse asali conférence na ye na Suisse. Nga mama Sylvie na bengi bino anonyme te. Nga mama Sylvie na fingi bino te. Nga mama Sylvie na sali mutu problème te. Nga na kendaki na Pariko parce que à Pariko je me sens en l'aise là-bas. Pe kuna bazolo ba vérité. Mboka na biso lelo ezate ke mboka elinge ke mboka esi ekei congolais ezala na conscience. Congolais conscience non il faut et ça là. Na ekoloba lelo ba collabo obozole baba au moins ba mieta mikemki obozolia. C'est triste. Soit disant maître, yo maître ngo obunda na ringi ni expliquer na nunga. Obunda na ringi ya kisasa ya poto koma na poto batu bakoma ba maître, batu bakoma ba boxer, batu bakoma ba nani mena kitomona bino na Kinshasa teni na poto obunda na ringi ata morote. Na bana basi oyo bino bozali na kati ya groupe wana poto yebi bino. Omoni baloba œil pour œil, dent pour dent. Nga Sylvie na la famille na na Kinshasa. Na oyo komeli Thierry le commando lelo. Bino bat oyo bino bofundi Thierry le commando ba lever famille na ye. Ba lever famille na vendredi na 4h du matin. Ba lever famille na Kinshasa. Boaka ndenge mwana bato babomi matungulu. Bozaka ndenge moko. Bokei ko pesa kombo ya bande kwa Thierry le commando, bokei ko lakisa banda kuna bango ndeko Eliezer, nani o sans rival, na maître Dona, na mususo soki Emma, bokei ko lakisa bokei ko la sandako ya Thierry le commando parce que bwana somo na ya azolo ba vérité. Bolingi bo étouffer vérité na ye. C'est triste pour le peuple congolais. Kuna tozaki na rassemblement na ibisabino batu nyonso bazalaki. Batu ya Budu dia Congo bazalaki. Batu ya mama Jesine Kasavu bazalaki. Batu ya papa Jean Zalula bazalaki. Batu ya Kungubile bazalaki. Batu ya IDPS bazalaki. IDPS el famite. IDPS oya solo babandanga na Tshisekedi. Eza mama mingi bokomi ko kedoko lakisa bandaka batu na Kinshasa na Congo. Ozolanda toyebi bino. Soki lelo bande kwa Thierry le commando ba kufi lelo ponde kwa Thierry le commando za lokola ndeko langa ponga na Thierry tozo bundela idéologie moko ngana Thierry tozo bundela mabumute bino boye na kati ya komba likolo ya ba miette nga Sylvie ba agressa kingaiti ba agressa ngai fali abenga nga po apesa nga mbongo na zwate ponga na za anti valeur te et ça linga Sylvie na za la lelo ba respecter ngai na ndenge na zo bundela mboka. Likolo ya bamiete ya mike bozunde ko na bino Thierry le commando boke ko teka famille na ye na Kinshasa eza mawa mingi lelo famille na ye bakangi bango baza porté disparu ça fait maintenant soki 2 jours sur 3 jours bazo mona na te bokandi soki bino bofundi ke bakangi bande ko Thierry le commando nde botiki Thierry le commando atiki ko loba obi atiki komba atiki te eza mawa mingi. Ebele boyela komba boya ko bunda bitumba te boyela komba ko landa mbongo basi musu baya komba ko sala kinduma na kati ya komba. C'est comme ça. Eza mawa mingi peuple congolais. Eza mawa mingi peuple congolais.
conscience na bino esala nga Sylvie naza libre na kozala parti on ngala ni comme yo poza libre na kozala kote ozali parce que nga kote nazali eza kote ya busolo papa ngwanda banda za koyebisa biso tilelo to komi na place yango tilelo nyonso dai ko loba yango ekokisa mi salami olinga te okotelema parce que Congo esi ekei bana Congo il faut to telema pona mboka na biso il faut to telema banguna basi bazwi mboka yo congolais olobunisa ndeko na yo congolais olobunisa ndeko na yo obunisa munguna okomi kobunisa ndeko na yo congolais tovandaka na poto bokomi kotinda tina bato aner na Kisasa po bakangaka bandeko na biso bazala kati ya Kisasa yo muto otindi bakanga bandeko tiri le commando bilo boza bandeko na Kisasa ti oyo bake aner wana e forma ba kuluna yo soke na aner ngapi na zwi kuluna kosi na ndaku na bino eza bongo œil pour œil dent pour dent bolingi bo coloniser banani yango bolingi bo coloniser banani do place bino il faut que to ninga moyesi katumbi biso so il faut to ninga kaka IDPS pourquoi IDPS bandaka na biso akena biso na toke na imperium akumbi biso to na ponge ba bébé akena biso bokangela ngai ye prenez-vous en charge akena biso na préavis azi biso na carton rouge va limo va disparaître dans la nature biso ba bébé toi ba bébé te bébé à la mouka c'est triste pour le peuple congolais. Conscience nabino il faut esalanga Sylvie na poni côté on a monique bazo solo la bien. Na yo muto bino bozo benga anonyme wana. Na yo muto ozo benga na numéro de téléphone. Ozo yoka. Obenga na numéro de téléphone pour le bananga lobi ke yo oze lima. Yo zelima te. Yo muto oti ko benga na numéro na yo oti ko benga 0465 78 31 77. Le robenga obosani ke boza groupe na baninga wana bozana bango po benga otangi deja koma muninga na bino na kati. Ngai nazo porter bino plainte. Bo ata na sonité. Bosala komba ba groupe bo bata ma po finga rabatu. Il faut ko bimana poisa. Bo komi ko funda na tina Congo. Yo kani soko yo benga na téléphone pour menacer nga na bangi na tiki komba nga ba beta nga ba déclaration nga buka nga lokolo na tika komba te na ko tika komba po yo tike le otindeli nga message oza zoba o benga nga po esaka mama Sylvie olobi ke nga na ze elima omoni ke bosali groupe kuna bozo solo nga na kangi bino tina ba kombo na bino nde bozo solo la otindiki tala ko yeba ngai te boye na boye te mawa likolo ya ba miette bo ata na sonité. Olebo bundela mboka yo papa tala bana na ndaku tala mwasi na ona ndaku o bundela mboka na bosolo yo mama respecter libala na yo otala lambe libana otali boye otali libala otali libando otali bona basi ya salité ngaso boluki guerre nanga bokozwa guerre nanga na munoko to swana pourtant so ko sala plus de vidéos au moins on dirait que comme star toi qui mamba star a nani na combattre toi ko bundela mboka pour vie sociale ezala malamu, éducation ezala malamu, makamno ezala bien. Toye ko makamba ko zala bastara, tewe toye makamba ko yeba na tem na kati ya komba. Eza malamu te, bozu tiri le commando, bosali li kopa, boke ko funda boko na sa famille na ye. Bila pe boza ma famille na Kisasa te. Yo na Kisasa na yo fundi mutu na ane. Mutu pa ko fundo pa te pa tu mususuti. Ke basali pe famille na o mabe. Eza malamu te. Botuiko bundisa kanambe, botuiko bundisa nani police kanambe, bokomsko ko bundisa ndesikoyo bandeko na bina ba congolais ko funda ka bandeko na bina ba congolais. Eza mawa mingi penza pour le peuple congolais. Papa ngwanda lobi olinga te okotelema. Au moins les autres déranger bino makasi. À partir de conférence on a bino no subozu ki pelekese. Bozu ki peleke se nalenga mukete, c'est triste eza ma mingi. Ba combattre ma bumu, ba combattre lokoso, eza ma mingi pona bino. Eza mawa. Bo vande romi ko funda muto ko la sa famille na ye, na lero so baza place ni soki ba bomi bango, soki baza vivant, to yebi même pas. Lelo to ngi to ba suite na bango soki ba zuma be, to yebi bino. Toyebi bino toko boma na biso na bino kombo lingi to boma
Ole to vende sika moko to yokana to bengana mungu na zala kati babi union fait la force. Bino balingi union fait la force. Ole bo bundela mboka, bino bozo bundela nde, oh, bo bundeli Chilombo. Oh, na bato na muta ya Moïse. Oh na muta bo muta zala kate, ndeto zabo ezala ndeto landa na idéologie ya mutu. Nde mutu na zolo ba ke mboka ezala maro yango to zolanda. Ngana ko bundela tene na vandi boy, ngana bundela na nga etel, ngana bundela ka mboka, na bundela ka Congo. Ngana vanda na poto na zolia malamu na zola la malamu. Bongo bandeko na nga oyo bazana Kinshasa. Il faut que tes familles, il faut que makila na ngate po Congolais sont makila na ngai. Vraiment c'est triste pour les Congo, c'est triste pour les Congolais. Boye bango Congolais non sur le monde entier. Donc on a besoin de tirer le commando à bundela kamboka solo. Bande konae ba leva ki bango na vendredi boto tani na tongo na 4h du matin baza porté disparu. Likolo ya bande kona biso ba Congolais. Oyo ba biso za baza ba combattant mabumu. Boye ba bango ba fundi de so tirer le commando. Bande konae le lot de bazali boto yebito so basi babomi bango soki bazali wapi baza porté disparu likolo ya bande kona biso ya ba Congolais ba fundi de kona bango ya Congolais bango ko lande ko lever ba famille so tina Kinshasa eza ma mingi toyebi bino yo maître de na yo bunda wapi na ring nini o yo bunda et ati na tangi comme on pona peso lupe na tangi comme on parce que oza collabo na tangi comme on parce que ozo bebisa peuple congolais boze belé bosali clique mo bosali groupe moko boy toyebi bino peuple congolais maître dona afundi tseri le commando bande konae ba lever bango na minute ba soki na aner ba minute ba soki na makala soki ba siba bomi bango toyebi te. Na minute oyo baza batu mo belema très dangereux na kati ya société baza bala mibali na bana pasi toyebi bino ingeta peuple congolais naza na passe mingi na motema komona ke congolais akene ko laksanda ku ya congolais parce que aliko bundela Moïse Katumbi te est-ce que ezalaka comme série le commando aboy ko bundela Moïse Katumbi alors bino bokamati ye boke ko funda ye soko lobi vérité alobi vérité ndenge zo le kanamboka nde la kisike boke ko la sa famille na ye boke la sa famille na ye ke ba vandaka a ba ke kwa lever on a 4h du matin na butu ba lever famille na ye mobimba ba kena bango porté disparu ba bi kutu place ba bazalité ezalaka non na mona mboka modèle hotel na mona makama modèle otene ko mona onkaka donc en tout cas na mona onka pa ba congolais ezalaka te ko motande ko na boko motande ko na bino boke ndeko funda bande ko na porté disparu tilelo au revoir peuple congolais na ana pe mana kanda je sais même pas muto yo zobenga nga anonyme wana numéro na yo na okena ngona police ozobenga nga anonyme pe lo ozobenga nga anonyme oyebi ndeko lobi oyeba kombo tangi te oyeba kombo tangi bakobenga bino